Kagoul, on est à Igo Boss, hein? 700 euros. 700 euros Kagoul. Bon, tout le monde va à 50, hein? Bon, oui, bah. On a un grand frère dans la Belgique, il a passé 700 euros. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi quand cette personne connaît ça? Et les sons vont se partager et tout. Encore 30 personnes. Moto na Kagoul, bah, oui, bah, Essima. Toké wa piango. Tobungi te. Moto na Kagoul. On peut vous voir aussi ou pas? On peut vous voir aussi pour le devant nous. Même ça, l'état. Sinon, hein? Bon. Israël. On va la Kagoul, hein? On va la on a un rencontre jour. C'est là. Non, j'espère que Batebele va comprendre les engagements. Batebele va me tourner une question. Maintenant, vous vous êtes rendu compte que c'est bel et bien moi. Nazaliawa, dans l'Espagne, dans la Barcelone. Il y a un moment où papa lui-même s'est déplacé personnellement d'ailleurs pour Oyamba Mwana. Oyabige Mwana liboso soki aye. Esengaka na banoko ya mboka baya kotala. Tata ye moko aye. Tata Sukoli, Tata Lativeste. Papa komi minuit 30. Akomi un hôtel ba 1h22. Kaka po ya koyamba mwana na ye. Nazali à Barcelone avec une forte délégation. Toye pona musala. Ndenge misi akenda kobeta ndule, ndenge footballeur akenda kosala musala, ndenge journaliste akovoyage. Lobi nangi na bato ya Léopard toyaki na avion totambola. Bake Serbie. Wana touti na bango kin tokende Istanbul. Bake Serbie obabunda. Nayebisi bango bokobeta makofi na kombo ya Shebea. Bokobeta makofi na kombo ya Rosimokeni. Bato tu baza ba martyr ya démocratie ta bozobeta likofi bango tu basangani na sima likofi wana. Bapesi popo adversaire à mon agimbogo et outil musique. De la même manière, nous sommes fiers de représenter valablement le pays. Nous sommes ici dans le cadre de l'Organisation mondiale et tourisme. Et nous accompagnons également son excellence Modéron Simba. Un jeune, comme je l'avais dit depuis Lualaba, semaine touristique, 54 ans dans l'histoire et en Boka. Ils ont été en panne d'imagination dépassés par les événements, incapables de créer. Mais vous avez un jeune avec une capacité managériale très avancée, prouvé d'ailleurs. Il a su mobiliser et bouger toutes les lignes pour que l'activité une semaine et il a expliqué au monde entier la valeur touristique au et il a fait appel na Mindele, na Batunyon son Pobaya, non pas seulement aux organes minéraux, mais pas comprendre derrière minéraux la valeur touristique. C'est grâce à lui. Lélo, vous sentez quand même que le monde bouge et qu'il y a des invitations partout. Mundele toi comme curieux. Na ba oba iba kite bakanisa bazaka na minéré ya pamba. Mais derrière minéré makamuso ezali. Je ne suis pas seul parce que gardien historique azali. Je l'ai dit et je le répète. Tant on a banni ma gardien historique, personne n'a contredit. Na peut-être 10 ans après, oh, il y a un autre gardien. Zachary Bababa reste le seul gardien historique. À Robetelo Lisolo, il y a 40 ans passés. Parce que il faut qu'il y ait des personnes courageuses qui peuvent écrire l'histoire de notre pays. Lobby Batubako Kende, pour pérenniser notre histoire, il faut qu'il y ait des gens sérieux, honnêtes, capables, doués dans le talent, ou engagés dans la volonté pour que bapé ça on soit. Mais il y a ça batu koza na Madrid, ceux qui va congolais baza na Madrid ba lukayo, ba lukayo na Facebook na yo, ba lukayo na bosolo na tweet na yo, na adresse ni bien ba benganga yo.
naza na Barcelone. Na Naza Barcelone, siko pardon. na Barcelone, na Espagne, na Barcelona. Na utoloka utu Otoloka ndako ba joueur. totoloka chambre ya Messi, Congo la place atika. Tozaki na chéri yanga tsaka minga minga nga sango yo kolala ka na chambre ya Messi. Mais orgue Messi ndenga voyage akenda na fungola. Alors hôtel batikala na kanda. Batikali na kanda. Donc je suis à Barcelone. Oza Congolais olandaka sango musika, oyokaka sango nazali awa. Naza na Barcelone pour quelque temps, na Espagne. Na kanda nazokota Paris. Nazoya Paris pendant quelques heures. Après ça bino mbote pour événement monene to sala ngweza mois prochain vers la fin. Na na besoin ba combattre. Fona mona wayambo. Fona mona ya Laurent Sokoko. Il faut na mona ba résistant nyonso na solo wana bango. Bolingi nini po message koma. Donc naza ko ya place wana pour message wana faut kota boko mona robe. Lobby oza na Paris. Pour la première fois boko mona robe na Paris. Lobby na kozala Paris. Pour la première fois. Na kozala na Tour Eiffel pour la première fois banda mokili banda sango na robe mena Paris. Sokoya kotala robe osimba robe ya pamba. Po yo moko yeba qu'est-ce que ça va donner. Donc na kozala wana accompagné toujours na papa parce que mobangi avandi na se amona ka musika koleka mona mokio ya télé. Donc kozala wana Paris lobby kokweya kaka pona quelques heures. Et puis Bruxelles, Tour Eiffel. Et puis Bruxelles to kopela. Na Tomion. Atomium to beti pe moi quelque temps. Et puis na kena kisasa. Nazoki nanga kisasa. Eza poto ya 5 jours, eza poto ya bonjour. Et puis na kozonga comme ça tokotala mois prochain ndenge tozobongisa na tata ndenge ni siko tokoya 2 semaines na kovandisa bato alamuka na bato ya IDPS combat cash ekozala mabe et puis Kabila siko azokabola na katikati bato ya Kabila par rapport à bilan na bango ya 18 ans ekozala mabe donc bozala wana place wana tokoyeba qui dit mieux pour ere moko bakombata ezalaka kona kisasa bato ya poto bana tendance comme si bato ya kisasa barefléchissaka bien te bato ya kisasa mpona bango bamonaka bato ya poto baza déconnecté qui dit mieux na retourna ba question na Tour Eiffel oza congolais numéro ya téléphone na sango boza nango ba Facebook ya sango boza nango so beti bosolo na politique okoti na Facebook ya li so po beti na nani okoti pe na Twitter na Israël Mutombo eza clair oyeba parce que motasamba kana malobate atolonge fundaka so na ngina kisaso omona mwa yolo ezali olingo remarquer ka omona ka roulage mwa zo zombo mais banana ya roulage ozo ate et puis fulu moko na moni nanu te donc opération centre na kisasa nzele zate mais trou ni mo opération centre nzele zate ok pour le bas centre fu nzele zala donc ba mana manzela mabili kasi ba mana érosion ba nano érosion pototala pour érosion da rava munene mboka ba concept pays plus pauvre d'univers na ya na sula na papa il a parlé de la gratuité certainement il connaît le contour et explications liées à la gratuité. Là, on se l'a avec beaucoup de précision des détails. Nabi kiza batebeli bozoze la. Boko mona ngana papa kaka na Tour Eiffel. Koto na bombina no papa parce que la Tour Eiffel a telemi koto ngape na telemi koto. Bien zambala. Boko mona siko pour la première fois. Mundele curie. Mundele curie oyeba. Mundela koluka yeba qu'est-ce qu'il y a dedans? Bintu bia monda. Na mona onde. Voilà. On est en route. Délégation ngoyo. Suba monda. Mera boba mona ya. No boba mona ya. Ah, on s'en va, monsieur Baye, baboy, mon amour. Secrétaire général du tourisme, na Pierrette, na ambassade, na biso. Ouais. Nicolo, la jeunesse au service de la République. Ouais. Na tata na biso, il faut des colonels. Mundi buko ne série azana una volant. Faut apena do mundi bu pena ko tabatu matubwana. Aza de père et de mère. Ko tabatu matubwana. Jo ba no vana yoluti. Ana yolo ko ta si. Moni ko ta église akiziamina. Na se wala ko ta mettre toro. Yeyo. Mundele tende tangwa daye. Ndé ba ko kende Polonda. Polonda patsa kuna yeko bota na mongonda maya. Sa mutakala na mukili. Omo na mboka to ali. Mboka santu. Batunde bangolo ba santu bangoyo. Voilà. Batunde bangolo ba santu bangoyo. Ah, Enoch Yassakoti. Merci à toi Enoch. Voilà, toujours qui me moni bino kanyi donc tozana contre-jour. Mais